Les Warriors. Toujours l'attaque. Kinshasa. Sofinga rafali otika la muku. Mukuse. Kofinga. Yabango. Kolata. Yabiso. Miziki. Yafali. Fali ipu. Ipupa. Nalingo kota na polémique wana te. Abelisa batebele maboma na ba vie. Batebele balia bandeko na bango pour na succès. Bakoma lokola fali. Ah, net nani. Oui. Mais que nous vivons l'époque de Fali pour Ipupa. Talarara, Fali Ipupa, le seul musicien congolais où il y a une musique à Congo na place. Et ça les magité. Pour musique à Congo d'ailleurs, bah Niger bah comment on beta bisu. Mais Fali Ipupa a une na place. Pour la musique Fali Ipupa c'est number 1, numéro 1. Aujourd'hui, tant que la génération 5, le roi de la forêt bloc prouver susciter parce que salo baroko sala au pe basali pena bafandi si basali pe banzela au lelo génération 5 yo yé et je ça l'appelle lelo lelo sur talipe ba o ba sala musala bien. C'est belé ba ça boulot bien pour ne pas citer leur nom parce que ba les belé ba master ba vieux ba c'est belé au ba ça boulot souci na biso ezaka ke moni ça faisait un temps musique ando beta na pototé tant to beta na Londres ba ici c'est ce que bo beta to ke premier tour to beti ma couronnement roi Charles s'il vous plaît et to beta c'était difficile parce que musique beta na sous na pototé mais surtout bi mutazongi si moi musique na ndenga ba poto wana c'est Fali Ipupa abeta ki hôtel Accor Arena c'était en 2020 cause la France tant que beta na Londres je pense que Kulutu Fali Ipupa beta na Arena te ngana to bi na kosi na beta so na kosi yo chroniqueur mais obi bon biso na konza ga ngamu tuna bandi ngamu tuna boy pona ngana mona ga utilité na ngopena te. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'était la chanson Oponanga intitulée dans l'album Chemin de la gloire de Héritier Watanabe. Goga Toto Atembe, vraiment cette chanson pour Nanga d'Héritier Watanabe vraiment fait plaisir à Boss de Boss Yannick Kini à Rombox le drapeau Yamboka my boss vraiment bon séjour à Kinshasa. Yannick Kini alors repose le cœur de maman Brigitte Kalanga Babi en Afrique du Sud Yonde Moutaliboso mi balé mi satoutina 10 vraiment Moutazate dit bon dimanche à Trésor Mouchi wa dollar les mécatologues président de la fondation Mouchi Balobi vraiment bon séjour ici à Kinshasa, Trésor Mouchi, vraiment, bon dimanche nayo. Je suis avec les léopards des Warriors, hein, c'est-à-dire pire petit à Honorable Zakari Baba sur les vies à moi, mon nom. Si aujourd'hui je suis Zakari Mwamba, c'est grâce à Honorable Zakari Baba Balobi petit a fallu Ipupa Dicap Aigle à merveille. Balobi, les Warriors. Toujours l'attaque. Les Warriors. Toujours l'attaque. Kinshasa. Sofinga rafali otika la muku. Mukuse. Ninja. Merci beaucoup. Kofinga. Dada Weston. Ouais, Dada Weston, bonne santé. Le léopard de la SAP se porte en merveille. Ouais. Fali Ipupa aussi se porte à main à merveille. Donc blague ici le léopard équipe Nzamba Kumisaka. Biso beta ne formé. Vous comprenez Kofinga Yabango. Kolata Yabiso. Miziki Yafali. Fali Ipupa. Mutatika succès na défaut vraiment avec les bikaka pour ya comment belisa ba musicien Congo maboma. Oh c'est vrai ça. Oui Mutavida Gaza Wenge Petit Zacle Fali Ipupa El Mara de Pipe de Wolo de Chinche El Magnifico El Fantastico vraiment blaguité dans la mito Fali Ipupa sika zata la biso en direct pour la na Petit Zacle en direct. Quelle bonne chance blaguité tout ça boulot bikaninga sala. Dada Weston présenter ouais je me présente là je débarque là ouais ngana Dada Weston Zacle ngala tane formé na beta ka formé na ninga ba 27 na ninga ba norme vraiment pour la moni ba petit wana ba dongi ba baby si formé si na talaki bango balati bilamba
bilamba ya zandu. Omoni ba veste na bateka ba $35. Ouais. Vous comprenez? Nathalie na seboé sapatu ya pointure na été. Oh. Na la neli petit sous boé, choko makasi banini tout ça. Oh, ambi. Na regretté fort ba petit ba bomi formé. Vraiment. Petit sac le yebi. Oh ça qui chasse ça. So finga fallait au tika la muku c'est. Vraiment. Ouais, ça c'est aux Anani. Yoshi Yamamoto. Ouais. Yoji ne pardonne pas. Ouais. Yoji ne pardonne pas. Bon. Yoji Yamamoto blaguité. Autant ndako bana na fondation. Ozomona chassité ya Weston. Ya mandefu. Oso comprendre mandefu. Muyaka yibin tabat. Blaguité tanga likolo. Talinetsu. Oso comprendre. Linetsu Will Smith face la film. Bon. Eza Prada. Oso comprendre. Biso beta forme donc yedi kanini dalaka. Petit sac les donc rien à dire. Vraiment merci beaucoup d'être resté dans ce bonjour dimanche. Bonjour, petit Saclé. Obéi quand on mise à jour. Et André Léopard de la SAP. Très bien aimé. Il y a Kopoyo. Donc, mon kila Zahir Azalaka. Donc, ma kakula sakité, trop téléma. Caméraman a filmé ya Yesu. Ate ya Yohan, Mobatisi. Zulu mazwanga bien. On dit Paul Simich. Paul Simich, de Remakakula Sakité, de Rembanga Passi, de Réforme Eza Passi, sa père à Zalara, impolité, sa père à Rateti. Yoto Finga Bato, Banganote, Keba. Keba, Forme Eza Bitumbate. Kofinga, Kolata, Obeti, Otandu, Ataba Soukoli. Olata nini di. Merci beaucoup. Poli santé. Ouais, petit sacré. Baloba talaka niveau bilamo au capitaine de l'équipe. Il y a Léopard de la SAP. Mutubena o babike tala mutazo beta. Pobiso za kofinga te biso nde batikela biso beaucoup la lobaka ne fiske bolata. Si. Luka pelo ko kotisaka. Po sapera mandia te. Pobiso bla batu ba responsable. Batu boulot. Taka pembe na fali pour finga nani. Vraiment. Pour fali chef de l'état de la musique congolais. Ah bon? Il fallait pour l'état de la musique congolais. Wana pena biso awaka mutolobite. Sin Europe partout ba ebi. Bo ba wa baza partout dans le monde. Si. Nde biso pe Léopard na minute yo. Totara double stade de martyr. Ya fali poupa. Vraiment. Otopena yo ka ke batu ba confirmer. Si. Na Congo. Olibande da ba confirmer 3 arena. Tala niveau mbongo ekoti. Yango monique na minute to saka derrière fali poupa. Qui dit fali? Qui dit Léopard? Qui dit Léopard? Qui dit fali? Oh, faut papa Wemba. Hola. Kabibi. Nabala Kabibi, yo. Oh, la fille est belle. Makambe Boro Pemba. Oh, la fille est belle. La niti na boti. Ouais. Ouais, ça minéré. Oh, mon a que goma, nyo soka. Terminator. Film à commando. Biso commando. finga te biso ne bilamba. La tako le kabiso. Ouais, merci maman nana ketchup. Azolanda. Maman belle lo bena moto. Petit sac le moni capitaine yo ninja. Mkou à mon corps. Fumu Wabelo. Ouais, Fumu Wabelo. Ouais, Fumu Wabelo. Nasi bana galu tout, bana bumbu tout bazar au téléma, Fumu Wabelo. Ba Joël Ngandu bazawana ba Papi Chokoko. Bazawana ba Rolanda yo déjà bana bumbu tout bazar pena au téléma Fumu Wabelo se présenter tout ba Rolando na ndule ya peuple lelo. Ouais, merci à toi vraiment. Et là aussi on a fierté na mon plateau kitoko. Ba ya ba caméra ba élégant. Yomo Mopanze Sansusu, élégant. Oh, lati kitoko. Merci. Donc, et ça va journaliste c'est ça bayambara biso senti que ayambi yo mona moi so senti que a sa valeur té. Ayebi pe mamba forme té. Donc yozo pe sa na valeur. Ozo valoriser ba artiste ça la bongo. Donc biso to ba saper ya Aigle Raselem té mama bena mambandule, le leader de l'Afrique. Ya mambotali ndule fali poupa Aigle. On a yaya ba leki. Alors on a minute son de ton abinoge. Quand on commence à construire la maison, on commence par la fondation. Babi au capo bianco. Ce que na bande na mboga oyo kokufa. Tu peux risquer mourir pas dans votre vie. Donc ça la boulot. Oyo kota na makila mayesu. Tala niveau sapatu. Viens na piocher buna ba collection. Café propre yo makambo yo. Et puis na continue GG de lumière na plateau. Tala boule d'ambiance. Nous sommes comme des garçons. Aïe na mouchoir de poche naïe. Viens na bousse mpangi. Aïe bi makambo yo. Donc blague de biso te bana gal na bi na minute soyo. Tolo bana biso mais. Ouais ça moi présentation. Merci à toi Jacques Lemamba. Ouais. Prêt. On connaît pas à demander. Wemba de zonga mom kesima. Bien. Ouais. Zala na tonda
C'est présenté. Ouais, au mingo le baté dans mon monga pour le pèse au fait pour moi là. Ouais. Faut mon papa Wemba la mkola bi valeur biloko yo. Ouais. Faut moi bena papa la mkola bi valeur biloko yo. Si. Tala kana bemina 5 kg na maboko ba école baba bena kabamba abi loko ndoko na kombo na. Si, école baba. Ezana kabamba. OK. Loko na kombo. Na kombo na ngo. Na bandino na memina maboko. Allez, zo mona marambo école baba. C'est Kenzo. Kenzo. Donc ça peut on les gabosangi bilamba na me ba pièce yo po emso lati mapena pesa ta bofelina. Bofelina de la SAP. Bofelina de la SAP. 5 kg le maboko. Azana micro ba yo gawo. Azana muninga ne Jack John. Ana muninga ne Jack John. Ouais, ensemble bango tout donc la pesimbote nanga na Fally Ipupa aigle numéro 1 mukonza masolo. Mukonza ba leader nyonso 5e génération Fally Ipupa aigle na peso bambote koto zali. Na peso mbote nanga nyonso na bagala Wemba dio yeyo. Danger Wemba. Kwa mona forme mwana papa tigela charge. Kon disciple nanga na primaire toujours. Ami de l'école. Tokuta lislo. Ami de l'école yo plafo. Merci beaucoup. Musalande yango yo. Merci beaucoup. Merci. Toujours. Dada Weston. Ouais, petit Zacle. Fally Ipupa, c'est un artiste émissé au Lelo. Faut pas voir la face qui fait vraiment la fierté de la musique congolaise. Et après 3 arénas, Azozo Ngalisu na arena. Ouais. Na JE, na mois de JE. Abeta 2 arénas na Lyon. LD, LC arena na Arkea arena. Comment on a merveille au Fally Ipupa au sein de la musique à Congo. Et le belra bino nini bino moko so bo fandi bo tala ndenge mambo lecture zo kende. Mais na bisayo talara Fally Ipupa le seul musicien congolais où yazo misa musique à Congo na place. Pour musique à Congo d'akia ba Niger ba komema ko beta biso. Mais Fally Ipupa azo misa na place. Pour na mito Fally Ipupa za number 1 numéro 1. Mais chef de l'état de la musique congolais. Chef de l'état. Numéro 1, numéro 1 comment Gims bazaba numéro 1, Banane bazaba numéro 1 mais yaza numéro 1, tebni autant que numéro 1 par rapport à quoi? Mais Gims a surtout que le Congo en retard a évolué trop ailleurs. Gims est un musicien français. A bimina ba hit française. A teki na Congo ti. Mais fallait teki na Congo a kenango libanda. A tomboli drapeau en mboka. Peuple congolais téléma. Fally Ipupa longie. Tembesilie. Fally Ipupa longie. Yo. Dongi. Donc l'homme le plus demandé de la terre. Fally Ipupa. L'homme qui fait la musique, la fierté de la musique congolaise. Abelisa batebele maboma na ba vie. Batebele balia bandeko na bango pour na succès. Bakoma lokola Fally. Fally asala. Oui. Mais nous vivons l'époque de Fally Ipupa. Les colonisateurs de la musique africaine. Vraiment. La guitare, ça a boulot. Chacun son tour chez les coiffeurs. Si. Vous avez tour à Fally Ipupa. Mais Batata bandeko boka moité. Batata ba maman bandeko boka moité. Maman ça les anango ya sikate ba weranson ba sala ba beta ba double zénith et ba jibe piano ba beta ba sala mine ba Koffi Olomide o azabongo père musicalement, c'est-à-dire asala déjà ba exploit, c'est-à-dire ane logo te ya bakisi na musique à Congo. Bato ba bongo yoko lo banini. Mais nakamwe utangi wera obosani papa tabulay na Luambo. Ouais papa tabulay. Utangi wera obosani Koffi, obosani Vieux Bokul. Papa Wemba. Babi fallait. Poko tshaka wera na niveau ba papa Wemba te, wera za bébé. Ozoko point. Wera son za bébé. Aza bébé na niveau papa Wemba. Comment ça phénomène de la musique? Hein? Phénomène de la musique. Papa Wemba. Papa Wemba, je te dis tonton. Papa Wemba, musiquement parlant. Papa Wemba, avec Weranson. Papa, tout sur la dance. Baza ba vena biso, baba icône, baba les gens na mboko. Mais niveau, et que c'est ni. Vena biso tonne sikaza, aebi qui était papa. Au sens point, donc blague qui était biso ba veri. To tenga marati. Nana drai. Oh dada Weston petit Zacle. Si koto ba Fally a bakisi nini na musique à Congo. Fally azo saka musique o ya Congo o salama déjà et puis continue ko salama
j'ai bien précisé, chacun son tour. Chez le coiffeur. C'est le coiffeur. C'est le tour de Fally Ipupa. C'est la reine de Fally Ipupa. C'est lui le colonisateur. C'est lui qui a touché les bâtons de commandement. Le chef de l'État de la musique congolaise. Vraiment. Vezakle bayebi marambo. Yebi vezakle atinaki ba petit bazonga classe. Bachana date. Tout le monde qui ba petit ba comme tout ça, ils ont toujours honoré musique à Congo. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ba chepe date. Faire rigolo en rata. Kofinga ya bango. Bango ne ba finga ba vezakle. Kolata ya biso. Le pas de la sape wario. Misiki ya Fally. Fally Ipupa. Aigle. Elmara. Si le concert il y a des arènes à Lyon, na Moussousouana. Est-ce que et puis conseil on appelle ça. Ouais. Petit Zaklé. Hein? Ah bah ça musique. Bah ça musique bien. Pour musique et les sabango. Pour bah aller sandoule. Fallait aller sandoule aller sandoule kala. Mais il fallait ndoule les saï. Au moins tous les salles il fallait au bêta na au bêta au. Bah arkeo, bah bêta au. Na ba LD sur le béto. Naba double stade de France. Oazo linga beto. Osoko poa naba stade naba comment en Amérique. Ma Dison Square. Et c'est quand kendo beta en États-Unis. Eza gender copie mbongo koti. Bakati ba papier. Et pas quoi c'est koti. Et non au composé. Il faut na beta chaîne salle boy pour ça là, ba fan na biso plaisir. C'est pas le cas chez Fally Ipupa. Fally Ipupa va demander. Non, je composer pour ça. Bah voisin. Il veut dire que mon voisin va composer. Va composer à te bêta. Tu vas produire, peut faire rigolo. Tu vas produire, tu vas composer en haut. Il faut composer ou composer. Va composer. Nalande la guion, va composer mental. Vraiment. Yo go basalili. Pour na deux concerts sur Fally Ipupa au Kende. Na JA ou les 6 juillet na les 13 juillet. Il a fallu ça que tu as cocamoté. Il y a moi tu as bien c'est là contrat fier. Dans le but contre ça mais ça fier nanga. Donc il y a plein de liens la musique. Donc il y a de foot la musique et foot. Ils ont récompensé au ya sala. Abundit. Na pesa ka bambote mingi nanga na bato babatalinga. O yana bambote. Ouais. Siko lelo pour na événement à double stade des martyrs na mois d'août awa. Bino siko marketing au Borussia pour commissaire vraiment sur ce message makasi. Vous préparer un comment pour la double stade de martyrs à Fally Ipupa Dicap. Qui dit Fally, qui dit Léopard. Qui dit Léopard, qui dit Fally. Qui dit Fally, qui dit Léopard, qui dit Léopard, qui dit Fally. Pour eux zamboka Fally. Er Fally aza en exemple Braza, ba rotinda M super demi mboka na bango bae. Pour tout ba wario. Yango monique to senga ke na conseil bana o balingi ba bebisa. Sap pour combien de fois que papa ministre le papa na biso sama lukonde okaki ba saper ba finga yo moni ke tozo lutter contre délinquance wana si o ba petit belé poto timbeli bango so mo bilonga mikolo et ye benda Léopard et signé contrat na Fally Ipupa poto ça na rap première vidéo à rap mo ba bi moni ba kolo idéologie pour la minute honorable Zakari baba base ndaza bo lelo eza ya roinda potito zonga papa no moi pela que ba compte zongi si moi pela ba pelle zongi fallait ça artiste à performance ba tu faut ba yebaka auti en Afrique beti 5 jours na ba stade aminé na 4 différents pays 4 au monde d'un niveau to linga te oya malamu to bebisa nde Petit Zaklé boy est-ce que ça journaliste ba ko benga ba tu ba finga neto moi que ba journaliste ba comme na panne en panne ya média ba suna maele to mwana na ko batala bino fo insulter finga pour batala bino yango to bi ke mikolo ezaka ko finga ya bango kolata ya biso musique ya Fally était ya bato ya monique capitaine de l'équipe toujours kana loboko maman kitoko capitaine de l'équipe fumu wabelo double stade de martyrs réseau ya Fally Ipupa double stade de martyrs réseau ya vous préparer comment marketing na bino vous allez comment pour ça au point parce que to yebi dans ngambo mususu vous senti que non baninga mususu basala vraiment marketing stade na bango et puis ça peut être réussite totale parce que bino Léopard des Warriors vous obongisa nini pour na bino mo côté na bino ouais Petit Zaklé vraiment merci à trop biso dia to mesana wana kop na biso nde bayi baka biso biloko bakendanga na yango wana kop na biso
biso to banda idéologie ya martyr ya Russell le King biso tu comprends biso nde to banda idéologie ba petit peu ba timbeli ba petit peu de mukwata de mukombre yango moni Pepe Kale aboyaka yango moni Pepe Kale aboyaka e moro akumbakar po ayebaka taiwana obomisa bato yango moni lelo résultat na YouTube na média ekomi ba saper bazalaka na la maman loba ya bien te bazaka ba impoli bazaka polité nde moni biso ba warrior ya Fally Ipupa double martyr na biso na ebiso bien dada ebiso bien ke eko bomisa batu bobo maki muke bobo bomisa lisusu ebele parce que musique lelo boye aucun bénéfice sans sacrifice Fally makambo déjà si endimela ye vraiment pe Fally Ipupa na kata Congo azakana adversaire te lelo boye akomana ba petit ne ba Nazar yo momo na gina concert akomana ba petit ba Kenal ba petit Bouba Bedezo vous comprenez siko omona kini awawa petit na nga DJ Mumboshi nde muta beti disque ya ba vétéran pe bimaki donc le set DJ oyo abuni na disque lelo boye na ba petit DJ Mumboshi lelo boye babio bakangisa petit wana po ali mukolo na bino eza musique c'est la musique ninge Fally na minute azo dogisa ba vie na ye eza likambo to ka mutema paste biso pona propagande ya mukonza mboka ya musique ekoleka kitoko desi bato bandimela kaye bona mite na yamba mo dédicace mwamba oboka na yo kotoyo ke mafumbe kule kimia kitoko donc tabon na komona yo na komona donc elengi makasi vraiment bino pembeni ya Fally Ipupa beaucoup bakisa nini na carrière ya Fally Ipupa to implice ni bino beaucoup bakisa na carrière ya Fally Ipupa bon ba implice ndeto ça ya travailler da implice pour na Fally Ipupa yimo wakozane na pongi me basoda basa bulo bala musape bazanga ki indusa o ba yebe makamnenge ekenda te ne batala tefe be bazwa indusa travail ya ngwana implice déjà ya ngwana obakisa na mamba Fally Ipupa Aigle musicien mo malamu numéro 1 vraiment toujours en ligne double stade de martyr wana kuteka taka tona za musala na ye dona mo ande bolo bolo ça c'est une de parité ça c'est wana eza c'est 80,000 places eza musala na ye ndenga sala ba 130,000 ba 130 est-ce que vraiment eza bat baye 130,000 et loka grave place wana eza te pona Fally Ipupa wala bena musala na ye donc ça sir na mamula donc mingi on le bela kuute pona ne musala na ye vraiment musala na ye ndule donc esenga beta bongo po batu ba ya moyoka kitoko fu mais dada weso to comme na to chité poto kabwana bino il y a beaucoup des invités aussi bazana biso déjà na habité message ni noko s'adresser tout bazo landa ba wario basé par Pierre le monde le man il y a la bonne musique ouais message ezara que non tous les wario tous à soudé one love bon mon quoi comprendre pour batebele ba signification wario té ouais wario aza guerrier si no stress gentleman ozokopa yarga ba wario baza ba mama na ba guerrier du monde entier yo mona te que tu insulte raté ozokopa biso ça ndi ba droit de réponse ozokopa c'est ça l'esprit d'un wario dans wario sika boza toujours d'attaque il y a la popo il y a la baille biso tout one love Fally Ipupa number 1 doit y bika ndenge zalaka et puis bana génération les faut bossa l'effort pour consommer musique à Fally pour ba retourner un jour na mwana ah maman tu connaissais Fally moi na yo oboto tout maman tu connaissais Fally pour l'accès photo tala nazaki na stade de martyr à Fally Ipupa vraiment et ça ba histoire alors pour ne pas intégrer petit Zacle na remercier ka bato ba soutenir le port de la SAP na bosanité Yannick Kinia Centrafrique Yannick Kinia l'homme qui détient les drapeaux ouais bitala ye bijungulu na pointe na Afrique du Sud donc Ado Bageya les gens catalogue na bosanité prêtre maillot jaune moninga Brice Mpangi vient nga maillot jaune Soule Kauka par Zouzou excellence Yaya Bouga leader na Londres héritier Makonga héritier Kande na pasteur Bondi Ndiku na Dubaï busy stratégie le ministre Cordo Inonga Ersi Lusunga la prêtresse Biga Sumbu Sabe Mota les palmiers na bosanité petit Zach les Tumba TV officiel merci beaucoup love merci moi ouais Robert quand départ unique Ambote Belega na ba na Paris na moni mingi Peggy Mukoko Manassé Mukoko Tantine Bobette Timothée Diakwaku Cheribelendo Babi Banjadio famille Sangabi
tous les Warriors sera bossa babo dimanche na bino. Capitaine de l'équipe. Quelques salutations pena moi mot de la fin na bateau tout balandio nando le peuple alléluia. Ouais, merci Babika, on ferme les prisons, on ouvre les écoles. To kangi to fumo l'école. Merci kara. Na bande ko nga tout ya este tala kaka Léopard passant nsima na bino. Nzambe a continuer ka ko batela no merci na FARDC. Le coup mboka bende la mboka. Ouais na mona ka ke Aigle Fally Ipupa. Rey Mago, chef de l'état de la musique congolais. Maman Nana Ketchup. Baotonga mama Aoseka. Baofinga mama Aoseka. Ouais bana makala ngaba. Bobby Shibirode. Motopamba qui connaît Gezo qui connaît. Venanga Jidol Sarabantu bana makala ngaba. Guy Basket toujours. Merci beaucoup Fumu Abelo. Moi quelques salutations. Dernière communication na yo na batu Hollanda. Ouais, merci à tous sur la longoli Zabo la boye pour taranga zala vraiment mutaluzi tout biso ba Congo, mutaluzi tout vraiment. Quant à moi, je salue Wassam Diakota Palme d'or apparaît. Pourquoi pas Christian Lukoki, poto na poto, JC Malula Aboubakari, vient en api Roger Ibuna ba collection. Honorable Zakari Bababaso, idéologiste, bouliste, mikiliste, joueur guitare. Edi Badiata, Soule Kauka, Koko Dilasso. Donc, Maman Nana Boduka, Maman Nana Ketchup, Maman Nana Makosis, et puis na Bosante Bana Gal Nangai, Dior Ifaso Papa Yoji, pourquoi pas Armel Nzama Papa na Bébé Torres, Ya Papi Kabana Moseke, Tchacho Dembe la mère de Lyon, Gampretier, Ramsès Bossa, ministre, il passe à Nangai Gali, ouais, il passe à Nangai Ramsès Bossa, et puis Bana Matatou, Obolinganga, Bana Tamaki, Petit Nangai, tout Yadali, Rebecca Signature, Maman na Owen, na Bossanité Bana Gal Mabelema, mais toujours fidèle Nangai na Zach Le Mwamba na Biso, merci. Merci beaucoup. Kema Fumbe, ouais, na pesi na mbote na ngane bande na banda na bagalwa tout. Ouais. O bino tout bolinga wemba de taka bagale ba changer nga kombo ba benga seigneur de la sap. Vraiment. Donc na pesi bino tout mbote staff ine désert Yannick les bourgeois. Isebonga na bosanité. Na pesi ba mbote tout ya JK. Ba DJ tout ya JK na pesi bino mbote donc bino tout koto bozali. Na bosanité converse de ba forme wana ndeko. Converse de ba forme marché central. Converse de ba forme marché central. Ouais. Ouais ba DJ tout ya gali. Ya sous-sol DJ Billy na pesi mbote wemba de yeyo DJ Somo na bike to komona na biso na poko yokuté raté DJ Mogo ya soin papa social plus que société na pesi fe na nga dona manzambi ve bona manzambi na pesi au prêtre leader na pesi mbote. Merci toi qui est à côté de la régie pour te souffler un peu pour recevoir deuxième invité. C'est parti. Nous sommes de retour sur ce plateau mesdames et messieurs après avoir Koyamba Bongo les léopards des Warriors. Ils ont composé Dada Weston, capitaine de l'équipe Fumu Abelo, vraiment, qui passage na Bango. Et j'en profite d'occasion pour dire bon dimanche à Yves Njoli les boucliers. Yves Njoli les boucliers, Motomoro bien depuis Paris. Autrement dit, Yves Njoli, il a vraiment côté de la famille présidentielle. J'ai dit bon dimanche à Monazis. Bon dimanche à Monazis. Et vous avez vraiment belé kuna Bolanda Biso. Et na habité Nazo Yamba Bongo Parfait d'hiver, Parfait d'hiver, c'est un artiste musicien au sein du groupe Wenge Musique à Maison Mère des phénomènes Ngiama Makanda. Balobi bana tout ya Wenge Musique à Maison Mère Morote arrive. Je reçois pour vous Parfait d'hiver de Wenge Musique à Maison Mère. Il fait son entrée. Mon ami personnel. Perso. Bonjour, bon dimanche. Bonjour mon cher, bon dimanche à toi, bon dimanche na Bandegopé tout Bazolanda. Donc bon dimanche na patron Ranson. C'est que lelo fona kota koto parce que rendez-vous la semaine passée ça là et moi ça. Fallait qu'à honorer pour yoza pamba master ou ça biso pour lelo ti. Si. Donc wana robo sana ngote. Vraiment. Butu côté wana mopanzi. Danger na 442. Yo ye 442. Makolo en plus. Vraiment. Merci beaucoup, prenez place. Merci. Parfait d'hiver. Ouais mon cher. Londres. Londres aller-retour. Trop, il y a trop. Parfait d'hiver, Rokima. Parfait d'hiver, à retenir tout la mousse, mais parfait d'hiver à Kéaye. Yo, Yebi. Nini, confiance si nous en avons vraiment pris le roi de la forêt.
Exactement. Mara mususu bat mususu bako kamwa mais yoko kamwa te mon frère. Moni bon toi bah toi c'est normal. Si. Parce que on représenter bateau tam pas comprendre. Comprendre. Représenter bango. Ils avaient pas doute na minora batebele mais souci obiso zara na depuis kala. Depuis ba Rwanda ko beta makoloti to kener tense. Boya mbabiso. Lelo yo tango mo bota mbuma boye. Ngana ra musicien. Ba chik mo ba chik to tangi yango te tolela. Na lela kopo ndule Eric Matala ebi masala ngazala. Donc Real donc ba chiki to tangi to yango to lela raté donc to boko la famille ti to bali boye ezaka grâce à ndule donc to zo yango pena na moi sérieux moko boye je ne condamne pas bato ba rapé ba ke ba tikal na bango pourtant to beta bo bato to beta epé bande musubi ba tikala ki ka ningi zalaka mais en tout cas ngana zana na le roi de la forêt par rapport à confiance au azo pesa ngai na zana pena wana quoi na zana parlons un peu des parfaits d'hiver qui t'a donné le goût de faire la musique aujourd'hui être le lobé parfait d'hiver musicien ou musique à maison mais goût on a ya ko la musique qui t'a donné ce goût. Ok, très bonne question. En fait, pour bateau ba pesip na goût, ba goza ta ba 6 7 ko ba na Weranson parce que on a des grands fans na Weranson na wenge d'ensemble. Donc star préféré na wenge d'ensemble la Weranson. Façon de faire na ba ndenge na zalela déjà ba ndeko ko captiver nga. Et puis surtout jusqu'au par rapport à timbre vocal ya maramba oyemba pour soza ba yembi. Ozu ba papa lokwa ba Carlito la sawa. Na yi mukie mena yo ka shock star pour père ina ba blog wana parler. Bien ka linga teto la na comme musicien. Shock star donc na yo ka vie Carlito na yo ka vie débat la papa wana El Shabab El Shabab paix à son âme nayoka ba papa le roi ba Luciana de Mingo mon père a grand fan à viva paix à son âme mais alinga ite mama ndule est-ce que so azata déplacer nga na zo ba cassette wala nayoka papa wemba nayoka vie Give Jonolo wala mna ba grand-père Benz bozi bozana donc ba to wana pena ba bato ba inspirant ba pesa groupe na yo comme musicien donc tant yo ka bon ba yemba ba vena sur ba gâteau bivens ba tika ba œuvre ba nzela o ba musu ba exploitation te lelo mais ba nzela na biso to récupérer ngo pour na servir biso to yemba donc ba pena ba pesa groupe na ma mandule ba to wana ba papa lo ba kantani boma grand chanteur et inspirant à trop El Shabab moi lo ne moi mukie o yebi moi tembre na yo zalaka nango ozali kitoko mbuyamba na boite mama nzela nyonso tambolaka na yebi balulaka yo kasi oyebaka ozali mwasi ya moto orolakisaka lopete nga na pesa yo po nzela nga nakendeke nazalaka sage nalingi yo pe mabala kini mabala ba problème biloko kolia na ndako mosusu ute pa ya mbanda bana yo konyokomela basusu ya yo te basemeki yo kolengela nzoka ba complice ngana boli bala boye paix à son âme El Shabab vraiment El Shabab paix à son âme mais lelo siko tango yoya premier orchestre oyo beta oyeba neni bakotaka na guitare neni bayembaka neni bapozaka voix et tout et ça l'orchestre nini ezaka eliki ya musique en fait déjà na bomwana bande oyemba bato bayebi ngai na oyemba depuis bomwana ba kodim et puis na so bayeba zuibana bina bayaka oyemba siko père mo place to anda ko footela à l'époque père wana bande ya ndo sema de way siko ande ko so ngai ko senga pa père mono za na voix bien akende manene kodim molo père inga na mta de way te mais bon to kwa mama nzambe ya mo mona otika na kei mais ande permettre souvent te déjà mo oyemba mais siko ko oyemba bina siko bana mwa okota na guitare mwa nini ibandi na collège Likia place na ketanga na Gombea wa bika na ba collège na école conventionnel catholique ba encadrement ba discipline donc par ba discipline ba nego encadrer musique rappelle na 4 orchestre collège à l'époque abena so abe Bonaventure là où ba collège ba tanga na collège Likia na Gombe ba ebi donc place pena na bandi makambo ya ndule guitare ba nini bo bande oyemba tango sili wana nde après wana to sala groupe na biso moko parce que wana ya orchestre collège to sala groupe na biso moko à l'époque zaki Eclipse musique ngana ki président groupe wana na ba masse lokola ba RJ ba Bob Ndeke ba Papi Serrado tout ça l'orchestre quand des ala et après Massa Tony Chege yo foye baye alaki na first class na pépinière il y a nouvelle écriture yenda reçoit ngabi yo foye gaga ya geni mater yo foye gaga yo voix na foye na boy matisuke yo bendanga na yo keni kuna na kati na yo kusala connaissance na massa nga la di couleur paix à son âme massa na moi ndundu boy to le kana trop na TV massa wana yazaki voilà yazaki cousin vient na la coste et puis ngabia na ba timbre na yo na ba ndenge o kendela na ba ko meka pe mo okoma so na toute son affaire na nga ça bien sur la nouvelle écrite au yaki kaka au salita na kina pépinière la nouvelle écriture zaki net équipe A so net équipe B first class so net pépinière o forger kaka o bande pe oyemba ki papa mo paza te na tikala ko yemba na papa mo na podio
podium mo côté OK so ika pépinière ndé la ba no ba formé ba masa nanga je quoi passant on va dire fum les lois na vivre la musique ba parmi bateau to mba ina bango na first class so ina biso ka pépinière je n'ai pas eu la chance ya hôtel m'assurer même podium na papa wemba mais toujours formation to lequel na moluka et tout travers na kanda wana et tout donc voilà après wana na yo ça la connaissance en fait personnel bona venanga la coste ya na wenge tala nga pe fana wenge bota okende wenge ndeni bona ko travailler na avion na palais quand des arbres ko tsaba banzela ce que tanga longwe ndesko par le canal ya venanga mo bijouterie kalema na PC pe na mbota trop ndé non yo faut ya mouvement ndé na yo ya mouvement vers les années 2007 le quoi raja wenge zaki bon muto a pe wenge bon na za na ye to bando travail wana chef d'orchestre et puis voilà 11 ans après tant na mo na que c'était comme akole kembi fona ya wenge faut ya wenge sika ye moka zalaki na source kona na mela mai na pompe isko na kena source dans na ye na source be mo de mo kamba mo nzembo bo total sans concurrent vraiment bien et pas la coste aussi na titre moko yembela ka immortalisaka français weta si c'était une très belle chanson vraiment mélancolique. En tout cas yo yebi kuna iratarate fa kuna na clip en contre taka ndeza et pas fait na commis pas mal de chansons hein tinga so beta masolante mais to komo banzembo belé mais oh ba permettre ki ya ko bimasko na kombo na ngeza guitare na sali 11 ans les va permettre na yembela français et weta na PC mbo l'homme de la situation inexploré nzembo na ti le beta ti le na sela ou de promotion te ti le beta en passant na PC papa na muyembe gauche mbote parce que ils a parmi pe ba canal oh nzembo ngo yeba na po akoma yo tsana na théâtre na on mera ba na tala na trop théâtre te mais on nzembo no mo beta ka kuna ba nini inexploré nzemba français et weta et puis c'était parti tant na ye wenge 2 mois ra ba pesinga nzembo na mbo te tango pene ko est-ce que la coste relation na yo bon atikala ka fait na ngai na ko beta jamais sur la parcours na nga kena lo bana le kai kuna mais bon il n'a pas digéré du fait que na tika kiye na ki wenge mais c'était une décision professionnelle pena bandiango nde panaye oui musique professionnelle na bandi panaye ce que tant na yé pas le roi de la forêt voilà ce que va vieux bandi au matin désordre vraiment désordre pourtant toi il va venir na ngai bika beau travail poto bo mona ba filmer ba nini mais ce que pena il va me montrer que place ngo quoi poto mona ba filmer na ba série vraiment non, j'ai pas pris d'occasion pour dire bon dimanche Aurélie Londanzouzi. Aurélie Londanzouzi, le mannequin, maman na merdi. Na Kéliane depuis Luanda, vraiment bon dimanche à toi. Pourquoi pas Plicheri Moussens, maman na merdi, vraiment, vous êtes toujours Wana. Doma, Mahama Dolongo, pourquoi pas Dona Sandra. Vraiment Dona Sandra Oiseau, c'est journée A na ville professeur Kinshasa déjà là c'est très bientôt aux Bongo Angola vraiment j'ai dit bon dimanche à vous et oui na wenge musique à maison mais nana mima que na wenge musique à maison mais bon attends on a eu décision ya wenge musique à maison mais tant ça na orchestre na biso zaka na massa moko bozaki guitariste na biso comme ne Doli ya mikendela de wenge avant ndesta na comme na budona longa na ki maison mais te fona lukai na lukiye ndé singa binde ni photo ke no ka pa epa yama ndé toke pa papika col la limité à l'époque jour to kuta na to so ina bidanga non faut ya mardi biso to ka batu mardi na coulisse et puis mercredi to présenter na miso batu na igwe ba yo ki na la zamba ponga ça te c'est la zamba mardi on a bima na carbo et petit sac na biso tara mbula na bana obeta 6h mardi mama na mbula ya ko yafo et puis ka biso lingwala Saint-Jean l'état obima Saint-Jean par qui ne toke limité na comme quelque part boye kota ba e ba 7e wana na dinda na libulu mo boye wana e imai na buleka izanga libulu bena danchete na dinda wana na biso etumbanga relé car illa na tina benga ba o depanenga wana nani mécanicien yo yana ba taka mbulu ebeta comme na ba 13h ti ya banda ko simba ye ba nini ti sala bo car yo opelanga ba 21h na kinda souti yama ayo benga ba ngabina na zui contre temps ba nini il est bon le mercredi n'habité na kitaka mutu na la zamba na yoki kana la zamba na la na 3 personnes un jour na la petit na H3 Michael Pondi na Adou Talusu et puis na masana ko kulisenga to la zamba to komi wana to komi na kutena ya ma bisinga habité mais na benga yo lobby ya gité tout ça le reza bofo o ya semaine prochaine nga bona fanda kana tala choisa na ngotina assister ka ta rep de temps avandi wana avantage o leka na ba TV to leka trop moi des trop ba tu ba moné parfait divers mais yo zole kana to ya olonga pa ngabite na oluka bulo banini mais talaka fana lobby mais isale mo contre tande na lelo bon babina ya ka semaine na rien yo faut ça tester les lots yo faut les loka makelele banana la zamba na biso sana tinda batu ba sénateur ba parlementaire ba bana makelele ba no mo aza fois yembara igwe sko ndiko podium problème ni
babité chanteur moi en tout cas fois ça testera lelo ako qui était hein bon ça va pour matilanga la voix du peuple les enfants de Dieu allo peuple les enfants ba matisanga le quoi podium oyemba na banda oyemba wana la zamba tombe ba matina ba mir onde ngam na yina bango mais na kute bonka wana na convaincre bato na kute yiwana osala test na nzemuni ekosuwa na motema mama nakoboma nakoyebisa voisin te akomonanga nde malanda ya bolingo et pourtant bolingo ezali ntango nasali de tombe déjà mpo na komoya sikoyo bakobakiselanga yemba o na esikona yawe apesanga Jules bava makasi ya kozwa ya nini yango nasala na banotanda bavoko nyonso wana donc tombe déjà babisi ngai bon ça va tozwi bon totuna na public totie en équipe A une équipe B une équipe C bato banjo mata obika kuna majorité plus rien na mo place télé mengabi na ndo tala orchestre na musika mesiko mutali bosa mata bité yera première équipe mba moko show yate mutali ba les première équipe ser mosco mtasuka na mata bité yep na beku tout ambala moko et puis c'était parti au côté nga yango na mba moko jour ba memanga mama studio ndo ye manzembo ya propagande ya Mampata à l'époque et puis président Lambert Osango nzembo na propagande et puis c'était parti 2 mois bumba moko signé nzembo na eba pe kuté nzembo donc lelo fulanga vraiment nzembo immortalisa bongo Igendinga Vandu dollar rouge j'ai dit bon dimanche à Igendinga Vandu maintenant sikoyo confier sur na wekanso na yo peso facilement parce que mes hommes rezali panangu bato oyeka lelo et 2 mois après ba peso nzembo parce qu'il y a beaucoup des artistes émission ba les capé ba yemba na wenge musique à mes hommes bazela batia ba nzembo basala ba voko pe simba bazela batia ba nzembo mais batia ba nzembo te so chance wana ya ke wekanso na pesa yo confiance sur peso titre c'était quoi juste ça que les ba grigé yango kutna nous tena pesa mais dis ça clair moi tu n'as bandela là-bas yo moi yebi ba sacrifice sali sacrifice la ko mamutu te ko luko kendera ba yeba yo talande sunganga na la zamba ba babité ye fois ça mata sa test voilà c'était déjà une première donc quand Dolobi y a des talentueux ba les kana maison mère même sous bazo pe chance te que ba signer ta ba titre mais ngai 2 mois na ba raté moninga na comprendre que le moso tant na ekoki makamususo sango forcé te pour quand on a maison mais na kuti projet formidable les projet à maxi single ba ça moi maxi single moko boye ka ndenge zala tant ce qu'on a koti le rôle la forabi yo faut à chaque jour na parler ga so ga rep vidéo na tika car na sima na porte sima la zamba na ndenge wana kiyo na kei moko musuka na bimaka mettre betanga ba be nguna na boss na zonga kuna mais yo na so ya na parler so était pour ani faut na parler et na komo kene premier jour na komo na parler boy atike da consigne na portail na kota bani ala muka beti ba corde kande sala yemba moko bani mais yo siko na so pour na parler on rappelle musique nzambe on musique nzambe on a de la fine abi net nan son abi ka frère Patrice a petit tricage na bandaka mama ko yemba nze mona linga to ngai na kobila liloba na yo nzambe poete na nzela na yango ndenga na zwikimia Kolo Yesu ya mosungi nanga Kolo Yesu ya mobateli nanga ya kokambanga comprendre ko mbi chanteur hein tana luba na oyemba naïf ça tanga yoki bonga nti mongoza bien nti malani nga frère nga pena le kutra be na ba pe kombonete akate na oseka bi wa fo ka be bango c'est très bien après bisinga bi o me ka pe mo okoma débrouiller nanga me kanani ma vie était sans toi comme na baninze munanga omba moko na sisa ite abi menze mo nyezo kana français ngabi boss en tout cas na wanda obule yo artistes international mkolo kaka oyo na za chance na zala na yo ko pesing opportunité fona manze mo o atana Uzbekistan atana Kazakhstan bayoka atana monter vidéo ata mo mutu mo to mi bale bayoka lingala ya muno na biso mais esuka na quelque part biso ngana yo to yebi abi c'est une très bonne chose mais et tant que Congolais, ça a 2, 3, 4 paragraphes et ça en a lingala. Et puis c'était parti dans les Tanzimbo. Donc, on a zela angote. Et puis tant que Tanzimbo, pendis qu'on soupe l'angana ça va voko na banzembo. Il y a un formidable n'aimba trop. N'aimba pena trop. Si. Maintenant lelo confiance wana et ça na battu belé tamsu. Est-ce que dimaki goya rapena ndule? Bon, on a tellement de vivants, on a été au Alikambo vivant. Trop le bataille qui s'est raté. Si on a vu qui s'est raté, c'est qu'il y a des Satan à la raté. Puis tu as vu qu'il y a des Satan à la raté. Mais on a parce que l'Alikambo on a vivant. On a vivant, on a côté bois, sur une des na vivant. On est type n'a pas le roi de la forêt. Attends que le mort était au pesa boyo sala bonne. Parce qu'on a Tanzembo, on a monté na Zéland. Na Zéland on est na pété que na Tanzembo.
donc pas nzembo pe voilà donc magwana yo kango kaka mais na vivant on nti nde bato mosusu balobaka soki oyi wenge musika maison mère faut le canal fan de pas kakola sukulu so ba basket kakola kino na bandenge mo boye ndenge bato mosusu toyokaka est-ce que ezaka ya solo bon na ebite so pona bato wana mais ngata na maison mère na utepe obala na sa mariage civil na nga na Ngaliema awawa donc tant na yé j'étais marié j'étais chez moi déjà tinayaki voilà na kina ovanda pas mutute donc chaque jour pas le roi de la forêt qu'on soit formation chaque jour mais na tika la ovanda pas mutute pona kana ngana ebite bande comme soupezala zana ka parcours à vie ya mutu ka ndenge zalaka lobby ya mutu nzambe nda ebi bato musu balala ba mabulu lelo ba grand prêtre na mokileux donc ça fait partie de la vie mais en ce qui me concerne en tout cas na tika la ovanda ndaka mutute na yaki déjà chez ngai na ye tana koti wenge je pense ba quelques semaines na Bali na Bali a sali mariage nanga et puis voilà donc c'est ça quoi vraiment c'est ça maintenant aujourd'hui tant autant la génération 5 le roi de la forêt bana bloka ko prouver société parce que basalo ba ko sala o pe basali pena ba fandisi basali pe banzela o lelo génération 5 yo yé et je ça l'appelle lelo sur talipe ba o ba sala musala bien sans peut-être cause à la partie plutôt nini au yomo ko pas fait divers sur fandi on a besoin de wenge musique maison mais on est le roi de la forêt mais le roi de la forêt il y a 2000 ans il y a 2005 le roi de la forêt il y a 2023 2024 parce que ko tala le sur fandi que nous moto pousse la musique na bisu qui est pour lobby pe tam su to zala éternellement na le roi de la forêt to luka pe to embrasser ba carré solo au tala rapena ming nani ou plus ou moins na tombe la musique non s'il faudrait dire la vérité moni ba ve loka ba ranson ba belé ba président Chibempe na ba belé moni nzela o ba tongeli bino ya onde permettra pe ba bimisa banzela mususu parce que même moto a sali téléphone lelo a sali ba iPad a sali ba o nyoso to mona lelo il s'est inspiré na moto ali boso ça ra téléphone vous comprenez ba loka ba le roi de la forêt na lelo na lobaka na bato ebele bato batanga tamboli mwa trop na pays Afrique grâce au roi de la forêt à part poto na yo ça constamment que toza na ba talent ya kosakana te na mboko surtout na côté musique et monde to mona ba chinois net bango tu ba yebi ko karaté bango tu baza ba shidoka bango tu ndenge pe na ba pays Afrique ba bula biso tout ko congolais tout ayebolata so bataloka bona mboka mwa Afrique ke ba c'est un Congolais. Quand on a accoutrement donc Congolais muta propre, Congolais za mutu, ba bika Congolais za muta yebo yemba, yebo bina blo mwandingwana. Alors pour revenir à ta question, bah c'est belé bah ça boulot bien. Pour ne pas citer leur nom parce que bah on les belé, bah master, bah vieux, bah c'est belé au bah ça boulot. Souci na biso zara ke moni, ça faisait un temps musique ando beta na pototé. Tant to beta na Londres, bah ici c'est ce que beta. Toké premier tour to beti. Makamba couronnement roi Charles s'il vous plaît. C'était difficile parce que la musique est bête dans son apototé. On dit que bandelo ça sera difficile. Le roi de la forêt zongi. Tu as aucun dessous pour la deuxième fois. Puis avant que tu aies aucun Afrique du Sud. Place combattant sur Bazaki danger. Je pense que l'image est le cas Mona. Bah nous soupe bah ça n'est pas menace dans l'aéroport mais l'isolé Salama nous les cas bien. Donc Londres, tu bêti, tu zongi. Et après les lots moni vent ya bandou les nengue et sopagne na poto ça fait plaisir. Donc ça prouve à suffisance que bah master, bah grand frère, bah ça est belé au bah ça boulot bien. Mais surtout bi mutation si moi musique na ndenga ba poto wana c'est fali pour pas abeta qui hôtel Accor Arena. C'était en 2020. Bon, la ligue au côté trop na polémique. Bino 2023 la ligue au côté na polémique on a té. Après ayesu ko beta lisusu. Ya on a lobby. La ligue au côté na polémique on a tendé. Non, la polémique était juste. Non. Cause à la fin. Tant que beta té. Tant que beta na Londres, je pense que Kulutu fali pour pas beta na Arena té. Ngana to bi na kosi na peut-être na kosi yoza chroniqueur. Tant que beta na Londres mama roi couronnement na Londres. Kulutu fali pour pas beta ina no Arena té. Aina projet à beta on beta ina no té. Tant que ce ko beta pour la deuxième fois beta ina té. Ça fait plaisir comment on a ba Kulutu fali pour pas comment on a ba Kulutu fait rigola pour ne citer que comment on a ba tout ba massa tout ba noko tout en tout cas ba ça boulonga et ça la nga plaisir. Mais obi bon biso na konza ga ngamu tuna bandi ngamu tuna boy pona ngana mona ga utilité na penate souci que ma musique est zombie ça rappelle bien ce peu muto ça les peu moi mais biso kende obeta à Londres na biso musique ndo beta na poto yo ebi ba kam to kuté na Londres yo bi que to changer mais fallait pas beta déjà en 2020 musique ndo beta pe na poto to kuté za ino mo makasi en 2020 na linto ke na ngote du côté polémique mais nyonso wana c'est la fierté de la musique congolaise si là c'est vrai ngana za na ensemble Francis Menayo c'est la fierté de la musique congolaise sengo donc so na moni na tana ba organisation a trophée na moni Congola ça wana ngana lo ba fona appuyer et c'est sengo na biso vraiment c'est ça. Merci beaucoup. J'en profite d'occasion pour dire bon dimanche à les courtiers les plus célèbres hein Alain Tiala les courtiers les plus célèbres ils ont la poso somba ndaku otonga ndaku pito somba ndaku oteka ndaku
ozwanda kwa louer na webisa osala confiance na Alain Tiala balobi Alain Tiala l'écouter le plus célèbre akangi funa mobimba vraiment bon dimanche na Ndombe Boston Ndombe patron ya agence Imo Ndombe ozo bongo croisement Lando na asosa wana agence Imo Ndombe za wana vraiment et pas yemoko Ndombe Boston vraiment bon dimanche à vous bon dimanche na batutu bozolanda biso côté ya Paris kuna na moni bongo Onassis le monarque charge ya mboka vraiment bon dimanche na yo Onassis charge ya mboka bon dimanche ya Agnon balobi Agnon Ilunga Agnon Ilunga Kolokei vraiment bon dimanche à Agnon Ilunga Kolokei Adèle Ilunga Régine Ilunga Mamou Ani Ilunga sénateur bon dimanche à sénateur Hippolyte Kamba balobi sénateur Hippolyte Kamba lady chef bon dimanche à vous le sénateur Hippolyte Kamba vraiment aux anarata motema na habité parfait divers toujours qui prenant presque na rochité na yo parlons un peu l'album Moroté et comme déjà à niveau nini avant le Moroté na pesa pe batu mbote ngani zo kotsa wana pesi vena nga Martin Skoudimana na Londres so comme des garçons bimi na 10h na 10h05 ya sana ngo déjà quoi Martin Skoudimana na pesa mbote vena nga Lensana na Dublin na moni bongo Massa nga Junior Situ Saint-Jean toujours et biko Jacques Topi pe na niveau États-Unis en fait Moroté et tout ça déjà à 80%, il y a réalisation là-haut. Mais tellement basé trop parce que moi, en novembre, en décembre, moi bousculé dans ma campagne électorale. Alors, album fallait bim, mais tellement vagnant ce qui n'est qu'à ma politique. Le roi de la forêt, je dis bon que tu arrêtes nos travaux parce que tu es dans ma tournée. Et la minute avant Moroté bim, bon, on a tous ces pays ici-bas. Nous sommes tout ça là, il faut tamara na sawa. Donc bon, on a mon générique, et ben générique aux agi na katia Moroté. Bon, dans quelques semaines awa et puis l'état Moroté to que nous 6 ans na Poto na Paris. Donc to que 6 ans kuna mais déjà tu avancer presque chaque jour tu as na studio presque il est pas ingénieur d'M Record, tu travailles et puis na studio le roi de la forêt mon a palais Sonic quand n'engeza mais Moroté c'est pour cette année parce que tu l'as kai année passé et ça les magité l'homme propose Dieu dispose mais vraiment néo moi mais avant yango et là moi je déjà bon c'est la monde c'est là comment on a tous ces pays ici bas place ba Gervais Katende bon on s'est retrouvé qu'on a ba dadinga le célèbre bureau mobile tous ces pays ici bas et est-ce que Nakata Moroté le roi de la forêt sali quelques collaborations na artiste Mso Libanda bon ba collaboration des ali déjà sotali pour collaboration za la kali bo sauter collaboration be ya rasima ba papa lokaba sec bidens monganga arranger à monnaie ba papa lokaba souci cassé pour ne citer que maestro donc basé belé le roi de la forêt travailler na bango question toujours ya ko moni et logo so sala déjà pour sala ngo za na souffre pas citer yem ta bete ba ki busa pipa le roi de la forêt wana donc yende ce qu'on ramener sous album yo Moroté za na ba dimension mo ba comprendre déjà côté chant côté arrangement côté mambo belé za bobi les grands formateurs faut féliciter ba Ranson na bimisi ba na ti lelo mo pasaka na ring ba comprendre Moroté c'est pour bientôt. Vraiment, merci beaucoup. Tout le monde pratiquement la souka traité na yo et moi quelques dédicaces na bato tout balandio na ndule ya peuple ya lelo. On est raté donc pour permettre ngata la liste des allées à niveau mon Francine Mikoro na Paris na pesi mbota trop. Massa na radio ntuka le courageux Jimmy Vita Vitarich pasteur Beni Manda. Coach Station 1 4 days Station 1 faut mbota trop coach na moni venanga Jean-Louis Mérite Sentinelle à Londres donc à Londres yana bochomo bo avec Sentinelle à Londres Jean-Louis Mérite na pesi mbota venanga Gauthier Bellé roi d'Angleterre Gauthier Bellé prêtre le roi d'Angleterre na pesi mbota Gauthier Bellé venanga Philippe Mwabi le pétrolier à son Angola dona monika gas maman social na Belgique wana moni Thierry Ngonda Bundesliga na niveau ya Allemagne motema maman Wivine Mondaya Otis Bolamu membre Flia Bazarana na Clément Muzolo Gento masana ko Jacques Topi na lobaki Irène Kasololo motema ya courte kisuka komie beza bien Irène Kasololo la peso mbo de trésor kilongo toujours prêt pour aider les autres ya Willy Pensien on a Paris et puis dadinga les célèbres venanga Gervais Katende sénateur ya Clarisse Lubaki Francier ouais tabozé belé bo permettre na sukawa je pense na Lingrabino trop merci petit sac merci pour na Robert Amaso musu lobby mon cher merci beaucoup Eric Matala na bo sanité pour na cameraman na so boga na monya salinga plaisir merci j'en profite occasion pour dire bon dimanche à Théo Zambrota ya Théo Zambrota mutaliaka dollar et la lati yesora bimi na lias ya disha bayeba ki e la yezonga sous palité vraiment ya Théo Zambrota bon dimanche à vous Kulutu bon dimanche à Fanny CCB ma petite sœur de cœur Fanny CCB commissaire basango pa ya Théo Zambrota Zakari Mwamba azakolela ya Théo Zambrota vraiment merci beaucoup pour ton kabwana yo merci.
Petit Zacle. Petit Zacle. Zachary Mwamba, le Petit Zacle. Zachary Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na